wana na pesibino, je crois que vous comprenez que donc l'espoir n'est plus là. Donc, à moins que biso moko bandimi, Tomi Bumbela, parce que nenge tolobaki lingomba oyo biso bandimi to zappé. Les autres ont encore le bateau à gauche à droite. Papa Simon qui m'a wakangama mon côté. Tout qui n'est pas Papa Simon qui m'a musika bongo ponani. Bon ba tata oyo ba tongi lingombo na ba papa. Ba Tsomi David, ba Kwamadio, ba Wanzungasa, ba Wete, ba Iyolo, Evariste. Hein? Ok na Braza kuna ba Papa Matuba, ba Yunga banani. Ce sont aussi des actionnaires. Actionnaires, ne sont pas un bon côté, mais ailleurs un sacrifice, les mamans Mikara aussi ont souffert. Si on le loyo, bisous toujours que conflit, il y a bana et continuer, va continuer à se tirer à balles réelles et l'ingombe et on s'enganate. Et on s'enganate. N'est un lobby à moins que miracle. D'ailleurs, bozo mon amour. Depuis que Papa Simon avait parlé, côté au silence radio. Or, ngai na munde ko moko na répondre na bi, ngai loko nini, na za ko mona moi mabe bande ko langa na 26 ba olimisanga. Papa alobaki le 9 juillet. Siko to soni ngato zo raison ya maloba ya Papa Mbende. Mais Papa Mbende aye ko loba na août. Mais depuis que Papa alobaki, pas ninyo esalemaki. Parce que ba musu ba zo loba moko akomelenga bio alobelinga neti na Kikongo alobi nkamba akabi babenga ngona Kikongo kabako kaya yimbi. Donc apesi mbisa apesi yo mutu masimbi mukila. Oh, mais pona yo yebake ya solo apesi yo mutu mais mukila simbi. Benga tomoni pa yo bendite. Ozolo bakake lokola apesi ka mutu asimbi mukila ngana kozwate. Tanto na ko benda boepe omona ane na force te benda mi nango. Donc bref, tous les deux camps, aux hommes, batata ba maman,